fait yango nde tondi nakini kute na monde l'église de tondi na monde ezaba église ya ndombolo l'église estomac l'église ya nzala na libumu nazolobela losambo ya bana nzambe lokwa Jacob so babagare na nzambe si okete soki opamboli ngai te batabongo baza naza suna posa ya teko moko te akoka wana te wa l'église ya ndombolo ya ona benga ya ndombolo mais zara poto kumisa nzambe eti mais soko ngo kumisa lipa ke na boulangerie soko kumisa lipa pas coordonner wana ke kumisa sapato. Donc si ça dépendait de toi, l'église en Dombolo, on a mis Okanga makazi. Mais papa kadena et belé. Mais papa ça lima rambanzambe tese. Batele mela epe Moïse. Bato Moïse ayaki po abikisa batele mela ki epe suka Moïse akotaki na terre promise liko na bango. Ko banga kotele mela bate belé te milimo azoba eleki ebele. Tozana poza bato nzambe baya ku kangola milimo azoba wana o congolais na kanisa za champion na milimo azoba et puis mingi ya milimo azoba badana be église obino benga be église ya ndombolo comme yé place kombe na otanga abele shure be bzina yembela turc ngabe naza pe parmi ba musiciens na bino ya moi miné na mboka yotoka musicien turc moi yembeli congolais. Na boyiko yoga bat bayimba na ba film turc wana zanini ko ba otoza na novelas banzo ba turc yoga te ba novenene so ba kefe musicien turc ko yo yembela congolais kasi yanga justement bendie ba comment gifler ba ministre na clinique wana mais ngana ebite ministre na soko endie yango azozela ni amuta ko refouler sans valise. Un Indien, d'abord, qui médecin né à Inde, quelqu'un qui n'a pas été éprouvé par la communauté scientifique et médicale Nabiso, c'est-à-dire que tu es infirmier na Inde, il se permet de gifler un ministre Awa et tu mets un peu sur la TV. Pour Nangai, et na kansi so chef de l'état dans l'émission a demandé Mendy wana bazong c'est chez Bango sans valise qu'on le refoule parce qu'il a giflé un ministre d'une nation, c'est gifler tout le peuple. Ah si sokitis goyo kama Mendy wana zakaka c'est que makambo ezoye la biso toza digne nango. Chef de l'État n'a habité soko Hollande mission n'a kosenga yo to refoulé indien wana refoulé sans valise parce qu'il a craché sur la souveraineté d'une nation, d'un peuple. Gifler un ministre d'une nation, c'est gifler toute la nation. Alors, ce qui indien bongo, azo continue au kenokuta nana ba tribunaux na biso, je suis désolé. Aéroport. Il a faim d'étudier, il a faim de sécurité. Pour te limiter, on est sur la forme avanzale. Tu as la sécurité, tu as la kutanga, tu as la kolei salibumu, tu as la kolei samayele, tu as la kolati se nzoto. Et tout ça. La ville a kutanga ba kombo ya batote bango nyoso wana utangi so bazaki Moïse nde basi ba ye na tablette na ba loi o ya biso ya Congo le quoi tablette na loi ya te botika na peut ko vivre par la grâce nzamba sa sopi cuivre coltan étain zinc cobalt safu avocat mingenge mangulu mopepe zamba nyama bonobo voilà la grâce et c'est le qui est belé. Maintenant, le Congolais doit vivre par son travail. C'est ce qui manque au Congolais. Le Congolais ne travaille pas. Pas stratégie nini. Mais stratégie nini, faut travailler. Bino bokoye belé pananga ibo komi on dirait botika na Congolais moko po na TV Jangouba. Boya ke belé ponine. Moi je travaille mon cerveau, nazo ça la bino masolo ko répondre bino. C'est ça mon travail, mon job ça il y a quoi accumuler masolo po to beta kana bino. Normalement bino faut bofuta ngai bofuta.
mofuta te boko ya ofele bino ka moto so boleki na sima kuna yango sangu bala ngo azaka ne loko te boyeboni eloko te yango boko toka ngai yonso tu heureusement que na nkolo esila kate oka. Ça c'est le savoir-faire de monsieur Jean-Kouba. En tout cas, c'est pas facile. Hein. Quelle est la culture? Mais quelle est sa culture religieuse? Okay. Parce que religion pèse dans la culture. Parce que ceux qui battent au côté à bino religion, dans la culture il y a religion. Bon, de toutes les façons, battre dans la culture et la religion sur de terre, on a Congo, battre au Ghana sango, tozong la kaki mbango. Après, Gouzanen. Pourquoi je dis ça? La culture de la chose religieuse. Et ça, un mot tindami. Mais pendant la comme la Congo na bunzambe na ye. So to tay ba pasteur. O ba yekoli ki pasteur na ba bobenga ngoni quoi. Na be école ya ki pasteur. Bango muto ba tondi. Mais nani akopesa lilo ba nzambe na konzo na bo pikili kilo kwa kimbango. Azate parce que kimbango ayaki na lisolo ya nzambe ute pa na yi. Kimbango ayeko yekola masolo ya kilite. Ezalo kwa Kristo. Awutaki na bonzambe na ye kuna epa na mboka tata. Yanga na tu ao tunabi na ngai moto na viva kuna na bino bato boko débrier ako débrier. Nani akote ya nani? La culture de la chose religieuse. C'est-à-dire motofa yo karasoni yako yako ko répandre théologie na ye loko yebi bien te. O répandre théologie ya nzambe yo tangi na mokili. Ozo boya kolanda théologie ya nzambe o bato yé moko atei na likolo. La culture du religieux. Kitoko. Non, surtout bito lo baneti ba pasteur ba kotaka école ya ki pasteur. On a so abimi azane c'est pas nécessairement il faut ka ko m'appelle pasteur au sala pe église. Non, c'est pas. O lo bien kitoko nécessairement. Na lingi ka mo wana nécessairement. C'est-à-dire on a commis les choses de l'esprit. N'a pas par exemple dans les choses il y a naturel. Dans les choses du monde na ko ke na utanga na Harvard. J'ai eu 3 doctorats na zongi. Na kendaka na campus ko tala ba ninga ba professeur. Je me suis na moni cours mo za na profité. Na mo pesango. Pour na ko linga na ngai. Ase campus engagé nga. Ba ebiote, la carte liste vraiment ba paye aux. Kasi jour a paye ba websanga longwa wana yo obalo pesa cours ne lengi na yo. Biso yebiote. Mais ndé mon engagement ya makambo nzambe. Observez la nature, vous comprendrez les choses de l'esprit. Boni boyebi ko lobake molakisio ate isamba engagé na université ba ofuta ete. Boyebi te ke bino ba pasteur o boyeko li théologie na ba école na bino boyeko fungola ba église na komba Christ. Ba yebi bino te. Serve ba église ngo bato wana ba fungolaka. Eza na kombo nani? Eza na ba kombo na bango te. Yanga na komaka cop na bango na ba na bango. Mais est-ce que Élisée a zali mwana Eli? Tiens. Likambo abu nzambe nzambe apesa yango moto alingi. Tango tolongbe na ba juge tango tolongbe na ba juge bo conseiller na Esaú. Hein? Esaú. Si ma Esaú to yoko zwa David. C'est David azali mwana Esaú. Mais na simana kata bana David, il est c'est pas nécessairement il est probable que Nakati a ba descendance loin ya kolo za Nakati mais et ça les lo ya biso yangote c'est-à-dire que église auto binga yankolo et dans nango yankolo te eza di gablo ya famille OK hein mais église yankolo kolo tiaka motei o yaponi. C'est-à-dire ngai Jean na kotonga église. Mais comme on a commis kolemba bana boya ko zwa relais wala relais ya nzambe to ya ngai. Makamna lo ba yango wana. Sisi ya mayele mpo
un peuple instruit n'est à cause d'un peuple fort. Le peuple n'a jamais à cause d'un fort. Quand vous posez cette question, vous n'en mesurez pas le travail où il faut être précédé au Batamasoute. Sarkozy a balinga ba okota na nouvel ordre mondial. Nouvel ordre mondial au bango bazo kanisa. Mais nouvel ordre mondial ya ba koko na biso ba songi. Ainsi totuni. Nouvel ordre mondial ya ba koko na biso ba sakata. Ba luba. Ba ngango ya mbasu na kake. Nouvel ordre mondial au bali ba kotsa biso ya science na bango ya dongi. Science wana ti le rezo ko la kisakaka insuffisance nango. Biso zonga na biso na bukoko na bo biso bo asolo to tuna makambo ya ordre mondial o biso to ukenda na métaphysique ya biso ya bonzambe ya solo. Mais ça sera pas facile. Elo ni ezara facile, na kolie ezara facile te. Na kolie